Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolandanga nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe ti na Dubai mobala leki libongo nelengi ebele bela te bolia bongo ndumba zui permis papa lupanga beli liboma keba nyoka akoso abiso nibalo bakamarate suka batika la bango moko wana ya ye te wana ya ye me wano somona ya ye te ndakala melingando nya wakangi balo toko suka wapi la tolelo sona ndonge bana mama na ye to solo la lisolo oyo na pesi bino na mbote à Jésus de Nazareth ezana bino grâce ya Jésus ebomba bino etambisa bino amen. Bala mama na moni nde bobenga inga botuni ngai ba makamu susu ndepe tozana makamu neti mboka na biso ndepe zo kende mawanzabi kaka yaya na mwana ngelo na kuloba te mawanzabi kaka esala nazane loko na kuloba disute bana mama natala ila kaka ngana kuma hotela nzabe pona mona eloko na kuloba te na kubandela wapi na moni pe bandeko nyoso bozoloba nzamba pambola bino ezaka ka fierté ya mboka na biso bandeko na yeko loba likambo yo obo komelinga osuki makambo ya Werason pona concert ndenge bino moko pibo so kanisa avant ngana pia réponse est-ce que concert o ekobeta na yibina ngati bana maba na bona ngana bima ote noko Simon orandenge ni docteur ya Simon Poso noko ba keina ipupa olubukaka makambo ka yo moko ya nga na tuni bino avant bino moko bo tuni nde bo tuna kinga bo komelinga ba message musuna boko tanga. Est-ce que bino moko bozo sa su que concert wana pona bino concert ko beta ponga na yibi na ngate ba mama na yibi te parce que misu ba lobi Werason il fallait ba musicien misusu ba utakini ndenga na yoka kiwana ba ye mais sopi ko beta ni ba musicien o ba petine o misu ba ya na bango akoko so bango ba betine bango ka concert na yibi te wana nde parce que babiote ba musicien so asaki akine ko sa nini kuna ba ko rekite batu na niveau ya Kishasa kuna il fallait aya na ba musicien yanga na yebite na momo est-ce que ambassade ni ngozo sala parce que tikali combien de jours le 8 dans une semaine na yebite na moni na ngelo côté ya na yebite. Est-ce que pour reporter ngo na yebipete misusu te no ko biso to somo bien na biso to ngabi yaya l'homme propose Dieu dispose yo ozo kan sanzamba so kadisa te siko to pesa wera fonction problème ni ngapo na ngana mona ki ndi ba misise o msuba ndiko na biso basaka na bango oyo ba akoko benga bango ba yembi na ebite ye msu ya lingazwa kaka asala eloko ne moko asika ndeka créer nika les grands formateurs alinga formé susu batu ndenge moko aka asala mais concernant musique vraiment na zo yeba te soka beti mbongo kebele te abeta ko esala kitoko te na ba makambo peso ya ba guerre yo est-ce que batu bako ya concert na makambo ndezo lika pena ba goma wana ya nyoso na tout ça ça compte est-ce que na yebi na ngati so batu bako sala motiver pour na moment oya ko kota musique ya ba Congolais to kana biso ndenge to ya pe mona toye ngingo yo sala na ba Congolais ba bongo la mai vido ba ko yela bongo pe bele ngana sens wana ndenge na sutala na ndenge pe makambo ndenge so lekana mboka na yebite est-ce que azui pe ba visa ngana bino pe to yebite Werason mama be ba bien ambassade kutu ba ambassade de biso France na Kinshasa kutu ba tsango ba briki collègue na mutayi bisinga wana abino ko simuna ni docteur ba place to bando kota na porte wana ba tsesu ba briki ngadi place wana soke sali bongo ngadi place na soke sali bongo eza mwa pasi ngabia simba te kote wana ambassade kutu Belgique bo sana na visa kote wana kutu banoko na biso wana kanisa ba noko ataka matata tala kaka ngawa tala kanga noko simunde na matata
bongo siko su banoko siko ambassade ya Belgique banoko kaka ngamo kona matata bongo siko yongo bino mo bika banoko deto zaka oh ya nganoko bana bomoni kande na telemelaka bana na telemelaka makambo po makambo za na kimia ndepe kuna banoko ambassade ya Belgique kuna bosana ya kuna bosana la lulala ebele bela te bokolia bongo tekele bumba mabese kotaki etumba Dauda DH kamarada motema ya Djibril Sasa bala ba ningi saka savu bino na kotia bino na miniati bino na Djibril Sasa bala ba ningi saka savu ebele bela te bokolia bongo la lulala tolelo sonandonge ngala fadi kapo na tingabi nga iya nga na sokanisa sikoyo omoni na moma oyo ya miracle za na ngote eza na sopi ya kobeta ti tobomile msoko batikete ndenge sala bongo te sopi to bomba batiki mukulu kaka conseil ba kolobeke beta yango na kaka za na ka valable et changer te ya na moma oyo ambassade ni na oba kopesa wera son vie favorable na zoyeba te Belgique kutu bosana kuna te kuna wana libanga gologota wana mama libanga kuna bosana soka obeta mi abeti ni to na ba omba musicien miso bazana bango bako beta na bango na bango na yebite sope ba miso ba bio concert on est risqué za la nile na ndenge pe ezokendele na mbilinga keba nyoka ezokendaka bongo odeti nsongo yanda nazo yeba te position yango soleil wanga nazo yeba ta position tita Didier Lacoste Ibreto piana ndeka na lubaka wana la lulala héritier wata soso lembe na conseil na komona na ase héritier wata asa pe invité soso lembe na yoka ba mtsuba bipe wera sola benga ipe na faire rigola wana na yebite ya misunde ba oyebisanga ba bien no simo faire rigola pako ngabi bongo esani auta ki wana bila tsuka mbo kabula nini makamongo pe yango ezuzaka mbilinga na mukili yango soka ye kuna esala ni awutaka kuna betaka kuna apasaki bujenesi ne kuna bolingi suko tsango polémique biwera soni na fere bisi yango pe na ne betite to banda polémique yango ya ndenge ni ngaka na yeko lobanga mutali boso na fungula mwa match parce que tozo yeba position te ezali to ezaba bien noko bakena yo ezatenga ezate lo yimuka lobite fali tanga alobaki ba anile ba musique na ye alekela biso na TV yimuka boyaki na ye alekela ba nani abenga ba ote ba tiktoker ba journaliste yimuka bibaki na journaliste alekaka lobaki faire nani na lobata nani wera sol akosa ne pe mo abimi na mo pa lobi na ye to atini ba porte parole na ye ba mais lo connaît bonga pe moi porte parole et ça moi yo moko bimio lobby yam subiso ba komana bango na ndengwana alingine batute yemoka yeko loba iloko ne pas confirmer ndenge na mutu moneki pa fali pupa ayaki moka lobby concert ezate na kobeta na ngate tala kana na beti mingi na komi fatigué apema a renouveler ngomba la sim na yebi pété sur ya stade de France eza ka retenir eza a maintenir ngoto na yebi te wana o botunenga na yebi na ngate concert epé ya fali so ekobeta quand na yebi te wana total kaka soki makambo nde ezokendeli mais nde botunenga wana na yebi na ngaba makambo wana nyonso tute ya fali peni tozolobela sikonde likambo ya wera son parce que dans une semaine soki 6 jours ou 5 jours 6 jours je crois elonge salinga pasi blanc pas no ke pasi vraiment loko wana concert ezala te ya ate ezala ngote talaka nde na ba situation mboka pe ezali na ebite moko soki pe wera son ngapi na mona ngoma bete mais mona mabe poani asa luaki ba sala confirmer est-ce que ba kondima na nani wana producteur wana kondima na yebite yam so kote nyongo ende balbaka pe bakotaka nyongo ya musique okoto ba nofuta soki be ndambu ngana bino pe to yebite mais ebimika kitoko te ebimi bien te makasi parce que toi na ba concert belé to ça pe sona concert ya
Koffi Olomide namoni azosala ba répétition namoni muketo nga nani okomoni nani na bosani ekuto arobeta pe na quartier la te wana azobeta kisakasaka ngabi biloko yango nyonso yango tosoloba kaka eye na moment moko vraiment ya vraiment ya posé te yango wana vraiment ngabaki nga nayebi nanga makambo wana te na koloba kaka so pe concert ezali batu o bakokota bakoti na bango so pe eza nango te nayebi pe te yaya mutu ta atuna tunanga mingi parce que nga na nanga musicien te nga naza kaka molobeli parce que nde botuna ngabi nga pe nayebi te parce que balobi bwera banokozela ba visa na Kinshasa wana pe nde na oyoka nazwi nanga confirmation vraiment tout monte nazo bisa bino naza vraiment nga so nayebi comme na biso ke za boye boye so bomoni nazo kende boye naza vraiment nini te nayebi te so concert yango beta to ekobeta na 2026 to ekobeta ka to na 2025 ngana bino pe to yebi te totala kaka ndenge makambo ngo zoleka gouvernement ndenge zoleka soki pe akozwa azwaki déjà ba visa ba osela mwale mikole pusana omona pasa azwaki ne ba visa to yebi na biso te so pe ko beta malam so pe ko beta nango te tout est grâce et lo que changer ça nango te et lo que changer te parce que ba koko meteni ba koko changer na bango pe date ba pousse lo basi ko pousse à date yam soki batu miso pe ba ninga beta na arena wana tu vois maintenant que elo ko ko sala mobulu côté wana yango wana ngapo na ngai na moni na nga eloko asikeza te eloko pakala ezate tout est grâce mabele mame la lulala ebele bela te tolia bongo tolia biso bongo ndumba zune permis papa lupanga beli libo yango wana na ibsaka bino makambo ndenge zokende toyebaka te okola mukabo omona makambo changer tala kande makambo ndezo changer na mboko pe to vandi bo vandi bo oboye bo zongisi bo yango wana eza mwa passe bo weka sona sabete ki bakali kili bango na Sylvie mapata mbongo na nani soko ya yangiamba soko simbongo na yakano ngona tsena Dubai to na fokolo nyose kuti bakali kili ngala yebi na ngate makamba misiki wana soki ke suka nde po ba bia bengi pe batakala na ebite batakaba miso abi faire gola na yebi ke héritier wata sosolo mbi pe ba bia ke invité na oka ka bongo ba misusu na yebite est-ce que bengi pe na ba sele yoto na ba miel de so na nyonso na ba déplique po ba kono so ba uteki kunati na yebite na ba fabrica c'est un métier noir na yebite soki ba robeta pe yango na yebite batuna ba leki asala ba lekwa ne belé pona nga yango na mona ki ay bana mama soki alingi abeta fabrica sazali wana akoko benga ye déplique azali nani miel de so azali ferre aro ya pe mais héritier wata sosolembe wana ye mama ye aro yana ye est-ce que Didier Lacoste le ne famille ye mukolo na bango ya nda kwa ako yana ba sele yo wana parce que sele yo pa ka tete mususu wana est-ce que wana ko ya ko dim sele yo okobeta soki consensus okobeta biso to ko kango ya ko beta kuna pa yawe nani pa nani Werason yangiama okobeta la emission ngaso mingana ko tsona minyati seloska okobeta outa kuna elo nyongo eksila kate okobeta concert wana aobeta kuna selo yo tata mapase panza bakita mususu ye wana batu na tangi soki Werason akolinga ekosa obike ba nostalgie ekobeta makuna ba voye ko bima kuna toyeba kieki Werason soki bango ba sate ona lobino sali bongo solo la kana ba petit no wana ba petit na yo o solo lika lia ba ya emboki ndingani ba voye sa kuna loba faire ndie na ebite soki soka za na ta akoko ya ye na ye soki ta eza bato ona confirmer ona tangi wana isusu wana na yebi vraiment te ona tangi wana na asir vraiment soka bengi bango ba oyana bango surtout nani héritier wata sosole ye kuta ko sata les prix nani ba lobite ba bika les prix ayemba sosole mbe yo yende bongo bandeko yango wana likamna lobaki wana pona makamba concert wana naza de formation te vraiment boy ba lobaki concert on soki za annulé soki pe a reporter na yebite ya Werason yango to yeko ko préciser bino na yebina te soki za pe confirmer to koyeba soki pe za reporter bo koyeba ngo kaka
butu malamu